yango moni papa Etienne Tshisekedi abanda ki koboya ye toujours parce que Kamere c'est un traître et ça ba projet à Joseph Kabila tant ba longo na 1+4 pourquoi 1+4 Robert Wakuta zalaka te ba yo ozoye ba tché président ya RCD o comment Joseph Kabila a infiltré armée na biso a affaiblir yango a commis yango pété a vu manduki na ba soda na biso nyonso longoli atiki bango lokola basi manduki nyonso a na caserne atiki kana ba milice na ye wana ba utaka Tanzanie waza ko benga sécurité na ye atiki manduki ka epa na bango kana mokonza mboka parmi bato ba volontaire mutaliboso ya okende na minembo na kendo tonganda kuna ngai naza pre ya okende na ketonga ndako na minembo ezobomba likambo mais sika awa lokola Joseph Kabila a infiltré armée a affaiblir politique na biso maintenant Kagame papa na bango lokola parrain na bango wazo parrainer bango lokola déjà balongola ki Kamere ba secret zo bima lisuste Joseph Kabila wazate no moni bana na ye ndenge bazo bloquer mokonza mboka suite nango ezanini projet ya minembo basa la balkanisation na temps ya Félix Tshisekedi ndebo moni criminel spirituel oyo abebenga ka prophète wana Denis Lesi azole kaka azolo bakeno na 2023 Joseph Kabila kozonga eza prophétie eza plan moko déjà préparé akozonga ndenge nini tangu bakosala projet ya balkanisation na temps ya Tshisekedi minembo ekoma république ya volcan ou soit république ya Kivu ndenge bachaki ba drapeau république tangu kokoma bongo balobake non Félix Tshisekedi akoki ko sécuriser peuple congolais te Mbote balandi boko na biso partout dans le monde entier à travers Congo Lisanga Télévision, chaîne YouTube le même message le même nom matali politique to pe actualité à mboka na biso Congo, le penza to consolation ba question d'actualité surtout likambo etali minembwe au penza mboko ko kende biso ba congolais nyonso to zami partout dans le monde entier to za bongo préoccupé na likambo etali minembwe to solango penza po makambo wana minembwe komo kende pena na nenga spiritualité basala nzambe bakoloba ete kozwa minembo eza déjà ekomamaka déjà na Bible. Lelo na plateau na soto même nos frères King wazali moko abundela mboka na Congo mosali na nzambe penza na penza to kosolola lolenge ni mboka Congo ekotambola. Mbote frère King. Bonjour maman, bonjour pena balandi nyonso ya mboka Congo. Bonne santé. Kimi ezali na ngola nzambe ya ba 4 messagers pe nzambe ya Simon Kimbangu ya papa na Paul Malouze ya zo continuer toujours pour protéger. Oui frère King vraiment tout bano ko sona na likambo itali mabele na bisa minembwe likambo itali est depuis Congo eza Congo depuis to botama to garaba désordre sama na est na boka na biso Congo ba mamba za violé makambo ebele makama ebele pende sama na est lelo minembwe ko kende. Hein au bakomisa ki commune rurale minembo eko kende lobi tolanda ki intervention ya ministre de sa décentralisation Robert Wakula à l'Assemblée nationale to mona ki ndenge ba député nyonso bazwa maki penda contre ye ba lobi penda a démissionné wana oya ko sala les bongo balkanisation pona minembwe na ebité za mosali na nzambe makambo ne ko leka boye mboka ezokipe makama ebele affaire minembwe dossier minembwe okoloba nini. Bon, makambo minembwe essayer comment déjà na prophétie ya mboka Congo malgré que ba congolais balingaka koyoka o eza histoire prophétique ya mboka na bango ti lelo soki Congo ezokende po bato balingi koyeba nanu te cause ya mboka na bango or histoire o nyonso tozolobela lelo minembwe eza déjà na prophétie ya Congo ezala prophétiser na prophète Simon Kimbangu pe biso ba messager ba 4 messagers de Mbinza tangu ba ye na Congo ba pesa déjà message ke na ba temps ya suka na Congo tokozala na armée te na misu boye bo bando mona armée mais par contre armée eko exister te tango lelo tozomona donc c'est-à-dire tozomona tozana ba soda mais ba soda o baza infiltré ba comme impuissant baza affaibli. Donc bakoki lisusu ko sala musala na bango ndenge sengiti et comment déjà na ba prophétie il y a ba 4 messagers de Mbinza donc voilà. Oui, to ki opena ndenge lobi makama minembwe comment déjà na 4 messagers hein, depuis époque depuis banzambe na biso depuis Simon Kimbangu kasi lo ni bino pe basala nzambe boko ko sala pona likamwa minembwe atako komama ka lelo o ekomi réaliser okoloba lelo ba troupe armée na biso kuna na est baza incapable ya kobunda mingi bazali bongo infiltré mboka komi occupé ilo ni bino pena basala nzambe bino bato miso ya molili boko ko sa pena na likambo etali minembwe atako Robert wazali na sima nango ba roi
bande Banyamulenge balkanisation pays est et que ça balkanisé to ko tala on kana miso mi balé. Le problème c'est pas Robert, le problème c'est Joseph Kabila. C'est lui l'arbre du mal na Congo. C'est Joseph Kabila, c'est pas Robert. Robert a une simple étiquette à envoyer. Donc nalingi avant tout la Bible, na fongo la prophétie. Il y a prophète Simon Kimbangu. Bande gonyo so bazola nanga ba mona mukanda oyo. Eza prophétie à Simon Kimbangu. Eza mon côté. À la prochaine temps, on va le sur 4 messagers de Mbinza. Beaucoup de monde a aussi ba prophétie à 4 messagers de Mbinza pour le Congo. Parce que nga na priya kananga te pour la famille nanga, pour la noko nanga, ni pour la papa, ni pour la maman non. Nga na priya kaka pour la mboka Congo. Parce que tout ça na mabele mususte à part Congo. Na lingi na fongo la prophétie na page 24. Il y a prophétie, il y a livre, il y a prophète Simon Kimbangu. Page 24 nango. 101e révélation. Et le binabiso boy. Dans la nuit du 30 juin 2010, je vis sur un arbre, il y avait des araignées suspendues dans l'air toit qui se battaient, l'un de la couleur noire et l'autre de la couleur verte. Puis je me suis réveillé. Donc, ndeko oyo akoma livre oyo na prophétie oyo Simon Kimbangu apesa amonaki déjà ba araignée mibale oyo babandaki kobunda na kata toa na bango moko ya couleur noire moko ya couleur vert. Couleur vert oyo représenter message à prophète Simon Kimbangu oya nango notamment bomonaka église kimbangiste comment et se représente na couleur verte ndeye wana oyo obtenir prophétie à Simon Kimbangu, 4e président au Simon Kimbangu Aloba. Mais tandis que ceux qui osent, l'autre est à couleur noire, il y a maintenant arbre du mal, il y a Congo, il y a zone nuire Congo. Joseph Kabila. Oui. Oyo aza héritier spirituel, il y a Joseph Désiré Mobutu. Mobutu a koka qui ko délivrer Congo te, atiki Congo, na kata libunga na trou noir, ye aye alobi na koka qui ko transformer l'homme congolais. Donc ye wana trou noir, oyo aza nzete. Oyezo bundisa Congo, souffrance à Congo, d'abord pour le moment c'est Joseph Kabila. Toko Kabila Boutoumou Boutanga, Joseph Kabila souffrance à Congo, Joseph Kabila souffrance à Congo, mais ces pays on peut bâtir d'akete. Domoni FCC cache basali coalition. Moto azali mal ya ba Congolais, moto a bobi ba Congolais, situation a pas sur ba Congolais to vanda pendant 18 ans. Joseph Kabila Kabangi, boni ba benda kika na nzoto Boutoumou. Bon, et ceux qui se payent à Zoyatien de Konabiso Jean-Pierre Bemba Gombo, tangwa yawa. CP a décidé qu'il batinda chaise na bango comme awa pour la makambu nyonso ezole kana Congo. Pourquoi batwa FCC bazo bundisa yango? C'est ça la grande question faut batba se poser. Donc ba yebini nezo s'est passé. Ba yebini nezo s'est passé. Alors on a continué la prophétie parce que lelo na natalisa ba ndeko ba congolais comment projet à Congo est salama déjà. Et puis na bilembo bon on a pas lettre bozo on a déjà et ça bien écrit. Nakata livre oyo ba lettre zawana JKV et puis na kolakisa bino définition ya JKV wana elingi kolobani tozui 102e révélation ya Simon Kimbangu dans la nuit du 1er 7 2010 c'était vers 5h du matin j'étais assis sur mon lit subitement j'étais emporté par un petit sommeil Dieu me montra à l'est bah comme bien précisé à l'est un arbre qui était beau à voir avec des feuilles au-dessus de cet arbre. Il y avait des anges qui se combattaient. Cet arbre était sous une obscure profonde. Puis la ligne commençant à apparaître et donnant son éclat vers cet arbre. L'autre vêtu en vert et l'autre en noir. Je vis un homme géant vêtu en blanc avec des barres en couleur verte. Donc c'est-à-dire surtout landi abazo la tsabiso déjà que na est eza na nzete moko kotala yango boye kitoko na ba fruit na yango minembo eza parti moko riche na Congo riche. Mais arbre wana ezalaki sous une obscure donc na molili moko o ezo comprendre o ba congolais ba comprendre minembo eza arbre o ezo caché forêt ezo bomba likambo moko mais qui est derrière minembo c'est ça la question au ba congolais ba mituna qui est derrière minembo
Oui, Joseph Kabila aussi a sa étiquette. Mais les véritables puissances derrière Minembwe Azali. Alors, Tozi, 104e révélation. Pour 103e, na sauté, na côté directement, 104e révélation. Et le Bible, en effet, dans la nuit de 17/11/2003, en dormant, subitement, je vois dans le ciel, vers l'est, toujours vers l'est, l'apparition des Écritures saintes. À côté, il y avait une porte ouverte. Au milieu, un homme s'est mis debout. En ce qui concerne les Écritures, j'avais seulement compris trois lettres. À côté de ces lettres, il y avait un triangle. Tomoni Awa, na 102e révélation, un homme géant. Ce que tu as maintenant par rapport à la taille. Il y a un chef d'État sortant, actuel, qui est plus robuste par rapport à l'autre. C'est Tshisekedi. Et c'est lui-là qui vient au milieu. Donc, parmi les 4 langues du Congo, langue où ils ont un milieu, c'est le Chiluba, où ils ont un centre du Congo, na Kasai. Donc c'est lui qui sort na Katia Congo où il y a ko zong samboka na maboka nzambe pour Congo ekota na terre promise mais ekokota na terre promise parce que tozana ba étape étant au nyonso avant d'Akina Joseph Kabila c'était juste comme Moïse pour délivrer Israël fallait avant de toujours na ndako pharaon azala prince ya Égypte aïba Égypte ezandengening de la même manière David pour akoma roi fallait avant de toujours na Saoul Aïeba palais royal et Zanini et par après à Kokoma roi. Il peut pas délivrer Congo. Fallait vendre toujours na régime wana Kabila. Mais c'est pour un temps pour na délivrer Congo. Alors la katiote ndekolanga frère King to ki okoloba été pour été kino lelo yo chef de l'état fait central Tshisekedi ba ko vanda ensemble ba ko cohabiter et dans la coalition FCC cache Joseph Kabila Kabange et comment ba déjà selon prophétie ba vanda ka momentalement pour mikologoya Kabila okeni ndekolo ka okoloba ko bibisa masako lisiko. Oui. Et na olaksa bino pe na professeur to tangango. Ce qui peut te na Bible okomona, c'est pour un temps de temps puis la moitié d'un temps. Puis viendront les jugements. Donc, jugement est quoi? Pourquoi? Alors, awa, na 104e révélation, autouti kotanga. Tout le monde déjà va écrire et apparaître. JKV. Et Lingi Kolobanine. J qui représente Joseph Kabila. Kala c'est Kagame. V c'est Vital Kamerhe. Ce sont les 3 personnes. Oyo, bah, ça là qui complot. Parce que l'histoire ya Kokata, Congo et Banda déjà. Depuis l'époque coloniale. Donc, pourquoi tu peux Kabila na Kati? Joseph Kabila na Kati. Il y a un comité. Moi, j'ai fait que révéler la prophétie du Congo. Il y a un comité. Professeur Eza et outil na Simon Kimbangu. Et bande qu'on a vu sur ba kimbangiste, nous continuer à répéter, faut pas senga ba congolais pardon parce que ba bomba tous les messages exacts à Simon Kimbangu. Ba bisa biso ba vérité. Alors musala obiso ba messager, toza nango Eza yangwana. Comme ma vérité na peuple congolais. Maintenant, ce total, il y a lettre. Kagame déjà en 2004. Naza Sir Bolandi partout na ba média comment ezolo ba en 2004 déjà Kagame a salaka projet à komisa Minembwe commune. Comment il est chef d'état ya mboka mususu a sala projet ya mboka ya batu mususu na 2004. Et nini s'est passé tant Kagame a sali yango a instruire na mwana na ye Joseph Kabila. À instruire et Joseph Kabila maintenant a bandi ko ça la plan nango il y a accomplissement il y a balkanisation il y a Congo pour partir wana ekende et Laurent Désiré Kabila faut que l'ongolais titre wana il y a héros national parce que il a parmi bateau va trahir Congo ndengeni Monto a n'est jamais trahi mais c'est lui qui a commencé à trahir le Congo c'est lui Kozo ba Rwandais faut argument mais la chose ça dit noter Monto a yana ba Rwandais na Congo c'est qui ba Bizimakara. Non, Bizimakara, Batu Nyonso, Wana Ozubango, Moutayana Bango, c'est qui? C'est Laurent Désiré Kabila. Moutaya Noma, James Kabaré, na état-major général, il y a commandement militaire Nabiso. C'était qui? Mais na souko to rappelé papa Moussa Senga Bazonga. A Senga qui bazonga après avoir commis ma bango d'abord, au memi bango, au lakisi bango mboka nabino, au lakisi bango armée nabino fonctionnera comment? Mobukazaki homme fort, fallait qu'il y ait la bombe, aille la. Dans mboka monsieur ezate fuka ka Rwanda.
Vous voyez? Donc c'est une complot et Salama déjà il y a longtemps. Alors, pour continuer, qu'est-ce qui s'est passé? Kagame à son tour a instruit Joseph Kabila. Et Joseph Kabila maintenant de sa part, à Kosalanine, a vu Vital Kamerhe qui a lié naïe. Na 2008, à Longolier, na majorité présidentielle, a tindi na opposition pour na tromper vigilance. C'est pourquoi Bomoni, le premier docteur en droit à Congo, Etienne Tshisekedi na bengaki opposant par excellence. Parce que toute sa vie, azalaka opposant. Aloba qui est Kamerhe, Aza, caméléon, ayaki na opposition, et il y a jamais na opposition. Parce que Kamerhe ayaki na mission bien précise donnée par Joseph Kabila. Qu'est-ce qui se passe na opposition? Kamerhe, oyo balongolier na Joseph Kabila, na 2008, a longolier a tindi na opposition. Moni papa Etienne Tshisekedi a banda ki koboya ye toujours. Parce que Kamerhe, c'est un traître. Ayaki na opposition, oui. Caméléon changera ba couleur pour na koyeba opposition et fonctionnaka comment pour ba ko ki sa projet na bango. Ce qui est exactement azaki opposant. Akenda ko sala na Rwanda nini na mariage ya mwana ya James Kabaré pour na kokende kopesa bango bangombe. C'est là fou ba congolais ba comprendre, ba prendre conscience ya mboka na bango. Et on a continué ko yebisa bino interroger l'histoire prophétique de la RDC avec les 4 messagers de Mbinza et le frère King de Kikobo. Boyeba ba révélation ebele oyo et bombama pour natina mboka Congo. Alors voilà comment aeko sala plan naie pour la balkanisation ya Congo. Aye lelo na président actuel o yazala prophétiser na prophète Simon Kimbangu o eza Félix Tshisekedi. Ache comme directeur ya cabinet tous les secrets ya présidence a komi ko bimisa yango libanda. Bato FCC bazako yeba ba secret ya présidence comment parce que yende aza premier collaborateur na ye directeur ya cabinet na ye mutaza na administration nyonso ya présidence. Donc azala ki wana comme pion majeur ya Kabila. Bien préparé et puis tala eloko basali mokonza mboka lancer projet na ye ya 100 jours. Mbongo nyonso o fale batongela bandeko na biso ba mapinga oyo mama Janine lelo asenga ki babakisela bango $2000 mais bandeko wana ba soda parce que na suite na yazana ba policier ba kengela kaye asenga combien pour na bango mais bazana pour na ko défendre crime na bango o ba préparaki. Vous verrez tout ce que Joseph Kabila a fait déjà à préparer qui Kamerhe yemoko maintenant qu'est-ce qu'il va faire. Babandi ko créer ba groupe armé na mboka na biso na Congo. Oh M23 et bimikuna bazuba M23 na armée congolais wo bakotisi bango. Oh kunda batoire a telemikuna bazu kunda batoire na armée congolais wo azo infiltré jusqu'à ce que ba Rwandais ba tondi na armée congolais a pesi bango ba fonction minene azui bisengimana a nommé commissaire général à la police azui oyo mususu awuti ko kufawa a pesi renseignement ya forces armées Delphin Kayim oh mikolo foté ko sikile ba bia kufata za bobo azala na bomo yupa bango nde bayebi bango nde ba oyeba a pesi renseignement ya armée ya mboka na biso et ba document nyonso ya armée na biso ezokende wapi na Rwanda epa ya Kagame azui soit disant ceux qui bokilo na yendenga na yoka kana yebite a nommé ye na DGDA eskambongo oya kufaki eskambongo na biso ba congolais bimaka OK Rugwiza est-ce que na Congo tozana ozoka ba Rugwiza ba bisengemana bisengemana Rugwiza kaba ozoka ka ba Ruru wana ezokende donc so la na tuko zoka Rwanda ezo landana ba Ruru wana a nommé na DGDA eskamosola mboka na biso evandaka azui oyo chose wana nani oyo ministre na bino na ebite soka botama na décentralisation bango nyonso batunda ya kasende oyo chose oyo mususu ya décentralisation ye wana o lobi mama ponga kombo na ye komo salanga air moko posa ko vomir na kotanga ngoyo komi ko salanga na pasi donc aye ko chaye na décentralisation est-ce que abotama spécial ministre à décentralisation yango pe ba imboka ba ko tuna butu pe moyi est-ce que Rubewa tango mama lena tatene babota kai
azalaka spécialiste ou assistant na même matali décentralisation parce que ndenge ba nomaka kaka ministre de décentralisation c'est comme si poste ona asalela ngo malamu mingi ye aza juriste de son état na décentralisation akomaki ndenge nini eza ba projet ya Joseph Kabila tamba longo na 1+4 pourquoi 1+4 Robert Wakuta zalaka te ba yo zoye ba tché président ya RCD okomona comment Joseph Kabila a infiltré armée na biso affaiblir yango a commis yango pété azwi manduki na basoda na biso nyonso alongoli atiki bango lokola basi manduki nyonso atie na caserne atiki kana ba milice na ye wana ba utaka Tanzanie waza ko benga sécurité na ye atiki manduki ka epa na bango po ba congolais baza lisusu na puissance te yango ba 4 messagers balobaka. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé aye ko zo Robert a atie na décentralisation pour a décentraliser projet ya kokata Congo et lelo so botali projet oyo et salama depuis 2018 ndeko na biso oyo alata kama net wana ancien premier Matata Ponyo non Matata Ponyo Matata Ponyo avant mutaye ko actualiser Bruno Chibala et bandaka kutu n'époque muzito eke Matata ale Chibala eko muzito à l'époque ezaki nango kutu normalité muto ya bandi yango c'est Matata Ponyo et nga nazo senga na justice mboka na biso na ba magistrat ba nommé ba pesa biso na convocation ba pesa mais c'est Matata Ponyo convocation pour na projet à 1000 écoles aibisa biso projet à 1000 écoles les awapi projet à Bukangalonzo projet ya fibre optique nande kona kinke mulumba et puis projet ya ba avion oyo fallait et en fin ya 2016 4 vols ya compagnie nationale Congo Airways na mukolo ya inauguration oyo mususu wana komaka Sisabidimbu abanda koloba na aéroport ministre na bino soki Roger Makila soki nani Sisabidimbu mais lobi pe abanda ko finga Joseph Kabila et suka na mboka na yibo mwa muke maloba to beti pe masomingi ta minembwe lelo pena to loba nanu na maimatali investiture ya ba juge ko sa mamoko lobi na palais du peuple kasi to ko mona FCC ba ko contre kale kali kambone salamate ba to uti ko participer na réunion o uti ko sele manemi mulanya coordonnateur ya FCC a bengse ki ba député ya ba FCC bango nyoso bazaki moko lelo kuna na showbiz pona ko yibisa bango ke ba voter ba zalate likabola pe ko sala mate ba rejeter cérémonie à prestation à serment ya ba nouveau juge o ya cour constitutionnelle mabunda na tambo mwamba pe babi bango ba ko participer te baza d'accord te likabola kasi boni à chaque fois bato baza bango coalition ba telemelaka maloba chef de l'état o azali commandement suprême boni makamone ka ba telemela ngo mote ke wana pesa ko pesa penza respecter. Merci maman, merci. Avant na kota kuna na lingina silisa mo eloko bandeko ba congolais balanda malamu et puis ba yeba suite nango ezanini pourquoi minembwe wana eza minembwe ezobomba likambo mais sika awa lokola Joseph Kabila a infiltré armée a affaiblir politique na biso maintenant Kagame papa na bango lokola parrain na bango wazo parrainer bango lokola déjà balongola ki caméra ba secret zo bimali susté Joseph Kabila wazate no moni bana na ye ndenge bazo bloquer mokonza mboka suite nango ezanini projet ya minembwe basala balkanisation na temps ya Félix Tshisekedi ndebo moni criminel spirituel oyo amebenga ka prophète wana Denis Lesi azole kaka azolo bakeno na 2023 Joseph Kabila kozonga eza prophétie eza plan moko déjà préparé akozonga ndenge nini tangu bakosala projet ya balkanisation na temps ya Tshisekedi minembwe ekoma république ya volcan ou soit république ya Kivu ndenge bachaki ba drapeau république ya tangu ekokoma bongo baloba keno Félix Tshisekedi akoki ko sécuriser peuple congolais te tala ndenge mboka e katani e fu Joseph Kabila asala nini azonga projet na bango eza ya koboma IDPS ndenge baboma palu lelo omoni palu ndenge limwa na scène politique ezate baboma pe IDPS de la même manière pour bazana muto ya kobundisa bango lisusu te voilà projet na bango ya balkanisation eza yangwana pour ba affaiblir Félix Tshisekedi na 2023 azala na argument ya proposer na peuple congolais mais na zo ebisa mokonza mboka bato yo baza na entourage na ye nzamba pesa ki temps pour avanda na bango ayeba bango comme Moïse ndenge nzamba pesa ki temps avanda na Égypte comme prince à Égypte ndenge moko pe David nzamba pesa ki temps avanda na Saoul mais ezaki pour un temps et suite nango c'est lui qui a été destiné à prendre ba décision à beta liboko likola mais ça moi na nkoya za nkoyi soki Etienne Tshisekedi azalaki lelo
jamais alingaka ndima salata 2 jours na Joseph Kabila ensemble, jamais. Mutu déjà zolo ba ke bo kangelanga mwana wana boya na ye vivant. Faut raisonner comment va nuire et bembe ya papa na ye jusque na liwa bazo continuer ko nuire mutu wana. 2 ans au maman na ya vanda na mabele. 2 ans na mabele. A quoi raisonner sur le quoi te? Et pourquoi azo continuer cette alliance na bango jusque là? Na zonga na makambo ba juge. Maman, wana na lingina zo Biblia. Natali Sabatu na Bible. Pour ceux qui na lobby, balamsu ba koloba frère King akosibiso. Frère King opoussa na po courir derrière ngonga. Tozo ke le penza na simangonga. Tozo mukanda ya Romains 13, 4e verset et bisoboy. Les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains car c'est ne pas en vain qu'il porte le paix, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Oyo ba ya FCC ndenge papa moliera benga kabango FCC eloko ezo bangisa bango ezanini ba yebi ba abinyo so basala ndenge ba boma ba banga ekanga bango ndenge ba boma ba deshat kapangala ndenge ba boma ba roshiti manga ndenge ba besta biso basala nzambe ba gaz lacrymogène yango nde eza ko bangisa bango ndenge basala ba détournement ya ba millions ya mbongo Congo yango nde ezo bangisa bango po bazuzi bakokanga bango. Kasi yokawa na mukanda ya Daniel azoebisa biso nini pona makambo yo eza kotala alliance oyo eza koleka lelo na mboka Congo entre mokonza mboka Félix Tshisekedi na bandeko na biso oyo ya FCC wana ndenge nini ekomama na mukanda ya Daniel 7 awa na verset 25 azoebisa biso boy il prononçant des paroles contre les très hauts. Ils opprimeront les saints du Très-Haut. Ils espéreront changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Verset 26, c'est le Bible. Puis viendront le jugement. Alors, elingi ko expliquer nini? Muto ya zala destiné pour la prophétie ya mboka Congo pour na kobimisa ba congolais na souffrance. Yewana Félix Antoine Tshisekedi aza président mais aza majoritaire té. Aza bloqué akoko za décision ya malamu pour na ba congolais mais aza bloqué. Bango baza majoritaire. Donc aza livré na maboko na bango. Akolo luka bolamu ngana yo peuple congolais mais ekosala maté aza bloqué na maboko na bango. Oyoki ba député ne bazo compliqué pour ba ndeko na biso ba magistrat ba sala musala na bango. Et ezapona tangu moko do mbula moko mbula mibale et puis mbula moko na ndambu après ekozala divorce ya mariage criminel wana et puis bakoleka na jugement wana ezapona nini pona liwa ya batu nyonso bango baboma ba crime nyonso basali na Congo et ba changer constitution de totangi na mukanda ya Daniel wana 25 ba changer constitution na biso na 2011 tolonga na 2 tours to koma na tour moko pona intérêt ya individu moko Joseph Kabila. Donc voilà nazo senga na bande konanga ba congolais nyonso frère King azawa na pona bango naza messager ya communauté ya ba 4 messagers de Mbinza église ya Lingwala o ezwami na avenue Louvois 266 o ekambami na révérend pasteur Paul Maluzei et frère King ARZ Saka musala na ye ya ki musali ya nzambe na église wana ya communauté ya ba 4 messagers et na lobelaka mingi sur prophétie ya mboka Congo concernant vision o nzamba pesa kingai pona mboka Congo et na permission na yo ceux qui au permettre nga nazo senga na bango ba s'abonner massivement na Congo mon pays libre TV et sa chaîne YouTube moko na créa et ça juste pour na évangile et ça un caractère commercial témoin pour na évangile ba okuta makambo eza ebele na kata chaîne wana on a zolobela shit ya église shit ya l'homme noir shit ya Congo donc na zolobela makambo ebele o ebomi Congo comment l'homme noir akoki ko telema ndenge nini toko changer Congo ba chef d'état o nyonso baleki na Congo mutu na mutu prophétie na ye selon vision oyo nzambe apesa kinga et surtout bozela livre na bino o nazo koma pour na accomplissement ya prophétie ya Simon Kimbangu naba 4 messagers de Mbinza on nyonso lingo contacter frère King ako komelanga na adresse Gmail nangai de King de Kikobo 2020 @gmail.com ou na compte Facebook nangai
Frère King de Kikobo ou de King de Kikobo okutanga wana na compte Twitter nanga Frère King de Kikobo okutanga na WhatsApp na plus 243 84 76 98 308. Merci na pasteur nanga, merci na la première dame ya Vinanga oyaza vraiment ko soutenir nga na musala nzambe, et merci na conseiller juridique nanga maître bienvenu ici Eskazwani na libota na ye ba congolais nyonso partout bozwami na lingi bino mingi Congo totika ta mbuba moko mabelete ekene na Azarias Roberwa un mot na monsieur Azarias aiba ke na Congo sur 450 tribus à Congo, tribu Nyamulenge ezate na Congo sur les 450 ezate. Et papa na Congo mboka na bino soto yamba bino pour na nationalité aujourd'hui comme bande ko na biso nyonso ba changer ba nationalité eza normal, mais mabele ya Congo te po eza ya bino te. To komi prêt to benga no na Congo to retirer nationalité wana ozonge pa na bino na Rwanda wana nde mboka na bino eza Congo te soto yamba aujourd'hui nationalité d'accord, mais mabele ba congolais te. Non, c'est quand on mboka parmi bato ba volontaire mutali boso ya okende na minembo na kendo tonganda kuna ngai. Naza après ya okende na ke tonganda kuna ngapa. Merci mingi frère Kings. Merci d'abord nous sommes partout dans le monde entier à travers Congo Sanga Télévision. Comme bon nasuka, tu même nos frères Kings na penza to soli pena même matali mboka Congo après c'est la révélation na même matali minembo ndenge ko mama ndenge prophète Simon Kimbangu aloba oyo biso toko bika lelo ezaka ka prophétie oyo papa Simon Kimbangu alobaka, mais to sanga kimia na mboka Congo chef de l'état afongolaka miso likola ya miso pour Congo ekokendete minembo ekokendete tukombo na suka. Merci na ozaki bona sima caméra Junior Mbui. Merci na bonne sponsor partout dans le monde entier. Merci na sponsor officiel JBB papa social depuis États-Unis. Mon vieux Célé Tunga de Lausanne, merci beaucoup. Na bosanité les barons de Rotterdam, mon vieux David Obiango, Motema ya Mandende, mon vieux Roger Luma, benga tabaleki sa mala mumingi. Ngabi no soki nzamba zongi te tokutani na mikozali koya.